déterminé comme un seul homme. Donc, tous à la même morale, tous tenir le chef de l'État. Quand il y a un chef de l'État, il y a un namoni na minute balobi urgence. Délégation yoka bien matoi bata matoi boyoka boyo délégation du membre de CPI en RDC. Dans quelques minutes, communique. Une forte délégation vient d'atterrir en RDC. Les membres de la CPI. Est-ce que CPI va y avoir un Massango? Ces pays membres, il y a bureau, il y a technocrate, il y a habité, il y a habité. Avant 2006, il faut se communiquer. Lelo okoyoka yozo zera puisque batu bazali kokanisa tozo sakana dernière cartouche ya batu ya biso ya FCC oyo batu balingi mboka te bazana complot ya connaître chef de l'État mais ceux qui ezalaka boro tobeti lobi te mbele lelo tozo regretter Fatibe Beton Bigurouche Plan Zaraki va effacer Fati va le battre c'est Kabila qui dirige discours wana na batu ya lamuka balata ya mokala c'est Kabila qui dirige mais biso tolakisi bango kete ba chef de l'État na mboka moko bazaka mibale te chef de l'État sa moko komo ne nani Fatibe lelo eza na ba comportement na lobby ke eza na liste ya ba ministre oyo bakozala bakolongwa ezali déjà na téléchargement bazo télécharger bazo longwa amblo na mokili nyonso même biloko nyonso ozolamba kwebonga ezosenga bacha nini mungu na nini tangu pilipili ekoti apete yaka te sale nini mungu afaci abakisi mwa eloko FCC ebosanaki ezwi nyonso me babosanaki justice ezali frappe ya mugo yango ezali Oh mama,
Wana lokola tokopesa mwa eloko po to enregistre nzembo wana ebanda koleka tout moment aye fréquence ya Top Congo Yokason FM ezali déjà bientôt officiellement mais ezali mais awa ezali na fréquence ezali 95.3 okoba na radio wana Yokason FM bokobanda kolanda yango ande ba rediffusion ya ba actualité lokola oyo eleki oyo na nzembo tokoenregistre yango ekobanda koleka ande bokoyoka nini fatibe tala bayebaki te bato balingi biso tobima na balabala tozalaki na état d'urgence banani bapropose loi po biso tobima eza banani eske balingi biso yango mutu bakokanga liboso ezali mutu ayaki na projet de loi après balandeli baoyo basali ke loi wana eleka état de deux a frappé à Liboma. D'ici mois de septembre, 2 mois, il y a les réformes. Il y a des juges, il y a cour constitutionnelle. Mais dans le moment où, depuis Facha Yaki Lobby, on a pas tous les généraux, tous les quoi? Les généraux. Tous les généraux, motivation. Masa nini toko sala. Comme le président, et c'est le tolamba boy, et c'est le tobeta boy. Fachi technicien en matière politique. Bétale Fachi ma bétale. Il est best viva. Mboka nyonso. Et là, quand Kabila bazo regretter na ba Jeannette, ba soda, na ba policier ba vanda kala. Nani oyo ya raisonna pona ko ba salaire na bango. Azalaka? Mais tomoni Jeannette Kabila azobi mazolo bete ofi ya ba policier sa ya mabe. Uzando. Onyesi le kiende. Batu bakufi policier salaire na bango ebonga te kala ni bosali 18 ans yo obota kate Atula oza milliardaire oza millionnaire congolais saka Mbuma basa bana butu Maloyo, il faut prenez-vous en charge. Au moment où l'engagement j'entends que pendant que Sabino que Moukolo peuple puisque Malalibosse to sala marche, l'obinde to salima refoulement, hein. Moi copain. To salima pompage. Il a quoi un ministre au moment où va te perdre. Balingi changement na mboko yote. Ba kolinga bacha resirte. Yango on to yebisa fachi boy. Tant que FCC zoning est bloqué, ils sont à tout moment la balaba. Amen, papa. Tina nenga to banda opération to yebini. Opération to yebini. Mais on relampas. C'est l'équipe. Toi ya ko visiter to pesa ba Yambi. Yambi. Hola. Yambi ya bien, nandenga bien. Bongo yoka. Alors moi si mon gars là parler du peuple wolobi, j'ai eu les messages des combattants, ils sont en train de préparer pour me violer. Est-ce que vous êtes fait la rabato? Oui. Wana arima nani mama. Ange rukweba soya ange rukweba.
oyo balingi baviole ngai bakombata bakininga message bazolinga baya koviole il est best viva koviole balobaka baviolaka moto aza jeune mais yo ozali je mokolo conseil des ministres ya lelo ezali secrète fuite ezobima te décision eza terrible faci depo azongi na makambo akei komona libanda na ndenge azongi boye yebe bakoyoka nini faci aye esali pas même 2 jours lelo se paye ekiti awa bakoyoka nini okanga otie na prison makala po kolivre CP te aoteka mai prison point ateka mai s'il vous plaît il est best viva eloko esali biso tozongisa range oyo ezali boye nous sommes en danger FCS azomenace peuple congolais yango moni tozongisi rang d'une manière automatique yango ntango ozokende na bisi yebele moto oyo kotine na bisi ntango ozokende na moto yebe mais bino bokobangisaka biso te puisque biso même na opposition tobanga mpe bino te biso nde tobange boye na discours nalobaki na bino moto moko ayewo président machete ebimi ebele omoni yango kaka 4 wana mais tozoya bien o 6e ozosala o te lichette ba o nazobamba omeli nini bana wana baye na machete o tozobamba bino batayi de pesi komata mpe balobi te ngai oyo mpe beta ngai tula mwisi za tozosenga boye justice ebanda enquête bakanga bato nyonso oyo bacommanditaire ya liwa ya bakombata tosengi na minute oyo mais tozoloba mwana mwasi wana aza na basouvenir toona souvenir ya mabe ya ye ebe yango nasengi bino esika to yo ozali yebe omoni motu mozoko omoni tosoki stokeni bona marche mosusu azwi courage alati lichette akomi pembeni ya masa na ngai bakombata batali bayese boye tombona nano boye o lichette euti wapi eske biso bakombata tozala bakuluna